50 euros bakayanga suki oyo. Donc mois de juin, juillet, août. Dans un basonga noir na juin, basonga ya jaune na juillet, basonga ya rouge na août. Donc il faut na défaire ango, na kanga lisusu na bino 50 euros ya tout oyo. Na préféré ko somba perruque. Na olata ba perruque qui coûte 30 euros, na poste partout ici que vous allez. Donc so otinda 40 euros, perruque comme yayo. Un instant comme ça bomona transformation ya la championne m'a dit qui n'a donné quand on fait la kema fumé. Voilà, là la salon na zola taper. Pour le roi basonga ezali, il faut nini makasi. Voilà, on a la savine. Ben voilà, au moins on déni. C'est plus que du pétrin. Voilà. Oyo, comme vous et toko, et là, 13 x 4. Là, il y a pointi coin. Bon, mon yango. Donc, il sera sur 40 euros. Et quoi, il y a la poste. Et comme le pan. Donc, la perruque coûte 30 euros. Plus 10 euros, il y a poste. Pour la pièce, il sale 40. Voilà, si manango yango. Donc, les gens, il a normal. Et ça, la valeur, il y a 26 pouces. On a battu la perruque. Donc, voilà, vous commandez. Les perruques vont à 30 euros. 10 euros et la livraison partout ici au Fandak. Au Fandak, en Suède, ça va coûter moins de 10 euros. Donc, il y a 40 euros aux 8 perruques. Oh, yo, ça, il y a bamboula, na bamboula. Dans la question de cheveux à 50 euros. Ou il fait un mois, il faut na fongolango. Donc, nous allons apprendre à être des économistes. Tout yo. Souki, exact. Tout bon, ma perruque. Oh, il est toko, il bosso, na sima rasta, na tokanga, donc tu as des photos. Suivez. 30 euros la perruque, plus 10 euros livraison partout dans le monde ici aux allez. Modèle Oyango. Les bosso, maboko, na sima, ils rasta. Donc voilà. Retour à l'authenticité. Femmes noires, femmes africaines. Waouh, c'est du pétrin. Pour ceux qui marron, pour les marron, couleur marron. Donc, si vous allez bien, bon, ils ont que couleur est marron. Voilà, waouh, comme je suis belle. C'est à 30 euros, plus 10 euros à livraison, et ça 40 euros. Avec 40 euros, Perico et Comélion Nandako. Passez vos commandes. Oh, il y a marron, vous soupez, mais il y a couleur 30 euros. Plus 10 euros à livraison partout dans le monde ici, les Perico et Comélion. Passez vos commandes. Femmes noires, femmes africaines, vite fait. Attends, vous pépez, donc vous autres, donc c'est effet naturel. Effet naturel. Passez vos commandes. Mutoto à Congo, bonjour, bonjour, bonjour Congolais, bonjour partout ici qu'Ozali. Naba Congolais à Bazoba, na ya mayele, na ye na kanda. C'est tellement déplorable comme tal, un Congolais. Parce qu'on lingara Félix, c'est aux sepelobi gome tombé. Mais tu es malade. Yango, franchement, poyo lingara mokonza mboka te. Mboka na bino eza menacé. Ozo sepela baso beta. Est-ce que tu crois Nanga a kosala malam? Nanga, c'est le Rwanda. Wabi ke na fandi na tani na bi Congolais a motema mabe. Liboso tozala na Kasavubu, Kasavubu alongwa kenda. Mobutu aye, Mobutu alongwa kei. Laurent Désiré Kabila ya oumelite ba bomiye. Kabila ya mwana yaki asali plus de 20 ans. Le lopé, Tshisekedi ya okende Congo ekotikala. On n'a pas deux pays. On n'a pas deux pays. Tozaka na mboko moko Congo. Soki kutu mindele bazo comprendre. Guerre oyo tozanango. Ça date. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais tala na ba réseaux sociaux, ba soi-disant ba chronique, tata na ba chronique, maman ba influenceur, soi-disant ba combattant. Un combattant qui aime son pays, mais qui est en train de réjouir. Pourquoi? Parce que Goma est tombé à 6. Il faut aller malade.
soi-disant combattant zo sepela. Pombo que kwe ya aza suspect tala e malam. Et puis ce qui est grave, boye bayangonde zabo toza na guerre ya numérique, toza na guerre ya réseaux sociaux, les Rwandais. Ba o ya frontière, ba kimi bazana kati, mais jamais comme on a peuple wana, bazwa bilili nsangantanga. Congolais a tellement je ne sais pas quoi. Vous savez ngana mutete là. Chez nous, soko kote libiso na bitumba toko welelo, ata na problème na ndeko nanga. O sazardo kotina no pa on a biso obima mobimbate. C'est ça. Quand on est patriote, même si j'aime pas le président, quand on est agressé, je vais lui soutenir et soutenir les FARDC. Même si j'aime pas le président, d'accord. Mais quand on est agressé, et comme il Mboka, en tant que patriote que je suis derrière le président. Je suis derrière les FARDC. Je suis derrière les Wazalendo. Oh mboka nini o bande konanga. Oh peuple andenge nini soi-disant combattaba. Est-ce que c'est le moment où il y a coupé sa bateau moral? C'est le moment que nous sommes agressés. Hein? Les Européens, les Américains, bazo soutenir. Bande konata lonzembo. Oh peuple nini o bana nini oyo. Oh mboka nini. Bandeko, na mona voisin. Il y a Ukraine, Suède. Il a tout laissé pour aller combattre Russie. Kota la boye, ba omo ba yebi que Russie est la grande puissance. Mais, ba fils du pays, afin d'azolia mbala na Suède na poto atika ke kobunda na mboka. Mais ils ne sont pas là pour condamner les présidents qui non, pourquoi ils n'avaient pas écouté Yataki Motema, Congolais. Ceux qui guerrent au mais là parce qu'on est divisé. Ceux qui guerrent mais là parce qu'on est divisé. Même si j'aime pas le président, quand tu oses agresser mon pays, tu auras affaire avec moi. Tu auras affaire avec moi, mais c'est nous les Congolais, on est là en train d'insulter. Dans des commentaires, les Rwandais sont en train de nous regarder. Les Rwandais sont des disciplinés, nous des indisciplinés, avec la sorcellerie ancestrale. Donc quoi l'itabis? Na fandi natali na lobi nzambe nanga. Mabdekina di gome kweyi, korne nanga koti, na bita ko benga nga na babuzoba na bino wanate. Je ne suis pas responsable de ta folie, hein. Si tu n'as pas pris les médicaments ou pas, je ne suis pas responsable de ma boma na bino. Comment quelqu'un dit aimer son pays et il est en train de réjouir parce que mboka moko kweyi? Félix Sarokende, Mobutu a fait combien des années? 33 ans à pouvoir. Je pense pas que ça n'a pas autant des années comme Mobutu a fait. Mais il est fini par partir. Aujourd'hui, nous sommes où? Mboka wanaka moko, loko yo lingaka baluba te, pona complexe ya motema mabe, loko yo lingaka nini Tshisekedi te, c'est normal. Tu ne peux pas aimer tout le monde, neti nga pe na linga kote pona comportement na yo. Nga pe na linga kote. C'est normal. Mais agissement au bozo sale, est-ce que boyebi ke mboka na biso en guerre? Est-ce que vous comprenez au moins qu'on est agressé? Maman, mi ba connaissance na biso, ils ont appris que nous on est agressé. Ils comprennent que non, si le Congo est agressé, c'est à cause de la richesse que nous avons. C'est à cause de la richesse que nous avons, c'est pour cela qu'on est agressé. Regardez au moins notre défunt président, Kabila le père. Il a voulu faire ça par sa propre force et chasser les Rwandais tout et tout. Il était fini où? Il est fini comment? Il a été assassiné. Donc, il y a politique, il faut qu'on soit un diplomate. Il faut qu'on y ait un makambu moro, parce que tu es derrière Rwanda. Il y a la grande puissance. Rwanda, derrière les Rwandais, il y a l'Union européenne. Il y a l'Amérique. Ce n'est pas seulement les Rwandais, ils sont soutenus. Donc, ils ont moi na soso, avimba na nzungu, maman na zana se. Mais yo tellement zana bourrik, yo bourre. Tu ne comprends pas.
Tu veux parler de la politique, mais tu n'as pas la tête pour faire la politique. Tu veux parler de la politique, mais tu ne comprends pas réellement. Donc, il y a un cas local. Si tu veux parler de la politique, il faut avoir aussi la connaissance universelle. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Pourquoi on est agressé? Pourquoi on est là où nous sommes? Hein? Mboka na biso agressé. Moutazo benga combattant. Combattant zo bundanani. Combattant, vous faites les combats avec la haine. Un combattant en ce moment, il allait rassembler les Congolais. Peuple congolais, venez, notre pays est agressé. Nous allons cotiser, ne fût-ce qu'un euro, pour faire quoi? Pour encourager les Wazalendo, pour leur donner la force, c'est ça. Mais les combattants, les combattants, ils étaient bourriques. Les combattants, ils ont les combattants, ils ont cessé. À ce moment, les combattants devaient faire quoi? Donner la force. Nanga, derrière Nanga, c'est le Rwanda. Bon, moni Nanga zo telema, naba Rwandais. Derrière Rwanda, Nyanga c'est qui? Hein? Parmi Kabila Outara Awa. Ce qui n'attend Kabila Kimi Salaka parce que Kabila faisait ce que Kagame lui demandait de faire. Ce que Kagame lui dictait. Il faisait ce que Kagame lui dictait. Tout le monde a qui bisogno surtout. Même attends à linga katiseke dite. Mais juste quand on me l'a crié haut et fort. Que non, nous sommes agressés par les Rwandais. Ce n'est pas les M23. Avant, le monde croyait que non, c'était les rebelles. Non, aujourd'hui, le monde a compris qu'on a affaire avec les Rwandais. Pour votre information, les soldats à Rwanda, ils allaient au moins 2000 à 3000 soldats. Katisaki na ngambu na biso. Et pendant que Bandé Kokatissa, image ezali, moi en tant que patriote, je ne peux pas divulguer les informations. Je ne peux pas divulguer les images là où bazo beta FARDC. Vous savez quand il y a la guerre, il faut zala na mémoire et puis na benga oni o zala na makanisi ya guerre. Guerre bango ba obunda kuna biso to obunda na réseaux sociaux. Yoko obunda na réseaux sociaux na ba commentaire. Hein? Yoko bunda na nzela ba commentaire ko yeba na ko pesa force na bateau baza sur place. Yo za na poto na minute yo mali le beto na craquage. So kebite na mampuya na ba facture. Na evite ceux qui sont fouti ba facture nyonso. Mais ba ninga na Kinshasa ba bimi baza na balabala. Ba keko marché pona mboka na bango. Oza cirque bato na nyonso ba lingaka Félix. Oza cirque bato na nyonso ba lingaka Félix. Non, comment tu peux réjouir? Mboka oya tata na yo, mboka ya bakoko na yo, toza nango mibalete toza ka moko. Loko yo surtout ke la bomengo kana ko lia pomme de terre te. O kana ko fanda kana poto te yaya, o leki nzela mo se retrouver na poto, o komi kroni tata, o komi kroni mama, o bani ko ya ko lobela mboka. Mozo lobela mboka na moma nini. Ya, Bible lobi ata nature te ya bino. Ba kote li yo na lopango na bino ba yo ko bundisa ndeko na yo, bo tiki pe ba beti ye. Allez, bo beteli mutuana maboko yaya. Même si on se connaît, si tu t'hazardes, ngana mutete la yaya. Au côté biso na lopango obima mobimba te. C'est comme ça. Ceux qui t'ont un problème na biso, na zui, neti boy. Ngana, franchement, air moko épée ça a passé. Air moko ça donne de la peine. Ça donne de la peine. Au mona mutu, kroni tata, kroni mama, zui ba image. Ndenge ba soda FARDC ba lali. Ndenge ba soda FARDC ba sebi bembe. Aosa de lango live. Azo loba. Ndenge ba zo beta bango. Mais oui, dans la guerre, c'est comme ça la guerre. Il y a toujours des morts. Biso to bandi bango te bango nde ba bandi biso. Donc tant ba côté li biso, peut-être to tala ki distrait. Bango ba yeba ki mutabata mi aleki na mayele. To surtout ki ka aboye ba koti parce que mboka na biso bato lokwa abino bo sepelaka na malheur mboka ba zebele. Ben filtré na Congo bazé belé. Bato belé na Goma na bazo bomba benemi. Boko sutuka boza encerclé. Pourquoi? Nous-mêmes les Congolais, nous collaborons avec nos ennemis. C'est pour cela guerre o ezako umela. Hein? Congolais ye moko baza wana bakenda ko ravitailler biloko pona ba Rwandais. Ba M23, bato bazo bundisa mboka. Bato loka ba Bibi Kapinga. Bibi Kapinga, pendant le moment de Kabila, tu étais où? Yo lingeka Kabila zala mokonja batuloko ba Bibi Kapinga baza batakoyoka. Bazo sepela na malheur ya peuple. Bazo sepela. Ye loko la lingaka félicité,
Donc ici, il s'agit de mboka ngoko et koufa nango. Bandeko, vous savez dans la vie, hein, na vie, moko, ozui eni no motema mabotie na sima. Dans la vie des fois, ozui eni na yo, otie na sima. FARDC, bravo. Tozo bundana mokili mobimba. C'est que moi je suis venu vous annoncer. Hein? On fait la guerre pas seulement avec les Rwandais et le M23. Non! On fait la guerre avec tout le monde qui veut profiter de notre richesse. Hein? On a des minéraux. On a besoin pour faire des voitures électriques, des voitures chargeables, des portables et des ordinateurs. On est agressé, pas seulement chez les Rwandais. On est agressé. Namokili Mobimba. Ça contre les RDC. La RDC, vous savez pourquoi? À cause de nos richesses. Si on n'avait rien, on allait être en paix. Mais comme Dieu nous a bénis, malgré la bénédiction de Dieu, et il y a des fils et des filles congolais qui sont des mabatoma boma, qui ne comprennent pas, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe. Mundele Koutou, bah étranger, bah so comprendre que si on est combattu, c'est à cause de notre richesse. Hein? Mon na moindre escarmouche, papa, moi, lui, il peut vouloir aller là-bas. Mais sécurité n'a pas qui ça est. Lui, il peut vouloir aller. Lui, il peut vouloir faire pour la ça yo. Mais, ce qui va passer biso embargo, yo Congolo linga kolona te. Yo Congolo linga kosala na bureau. Il s'agit qu'à va passer biso embargo. Ni eloko kota ni eloko bima. Est-ce que ton koka s'en sortir? Ton koka s'en sortir. Batu nyoso bazana ko fanda na katako bangwana nyoso ba ya Kinshasa. Batu nyoso banda ofana na mboka ba bima ville. Donc pour dire que on ne même pas conscient pour dire que te ba oyo ba sala ba oyo bazongi sabo. Congolais la bunde la mboka na ye, Congolais azo chola, Congolais azo partager bilili. Talande ba faire des ba tout la mousia zaza. Et qui n'a talande ba landi bango. Ya. Vous savez, dans la vie, il faut être discipliné. Dans la guerre, il y a Russie. Na Ukraine. Au Mona. Bana mboka. Azara na France a keko bunda. Atiki France, atiki mwosi na keko bunda. Mais yo, ozaka wana na mafinga. Kindoki atata na bino ba loka yo depuis pa na bino kuna. Moko mutu ekwe yaka réseau, moko yaka, j'ai bien dit, je ne suis pas responsable de votre folie. Même si tu n'aimes pas Tshisekedi, tu n'as pas deux pays. Preuve année, même si tu habites la Suède, la France, la Belgique, on te demande, tu viens d'où? Ton pays d'origine, c'est ça, c'est le Congo. L'Angola, le Congo Brazza, etc. Oh mboka nini yaba skarmouche boy. Hein? Comment mouta Congolais linga malheur ya mboka na ye? Comment na minicho yo ko sepela kete ba rebelle ba kota ba zwa Goma? Po zwa nini? Na yebi ko zalaka na kindoki metika yango na butu. Hein? Zalaka quand même na raisonnement na Moïse, zala na raisonnement. Comment ça peut te plaire? Tandis qu'il y a tes frères qui souffrent. Yo ka guerre na sango, hein? Au mona ango na bilili, hein? Yo ka guerre na sango. Si tu avais vraiment la compassion, même à to linga mokonza mboka te, ne fils que kaka kozala Congolais moni kete, bande konanga pe kuna ba souffrir, t'allais pas acclamer kete, ba kota, ba ya kozwa mboka. Webi ke na fandi na lobite. Na kendo koma tchadien, na koma nanga cambodien, na koma nani je ne sais pas. Ozo salana c'est la folie. Et puis bino mutu nyoso abengaka kombantaba. Ozala mwaso ozala mobali. Ce n'est pas le moment ya koya kolakisa mabe ya Félix. Ce n'est pas le moment ya koya kolakisa mabe ya gouvernement. Toza na guerre. Donc tokoyeba na kotinda maloba ya force, maloba ya couragement. Tokoyeba na ko se rassembler comment faire pour soutenir les Wazalando. WhatsApp, PayPal, to lekisa, to sali ndenge nini, to yeba na ko encourager bato mayele. Bino bozaka wana Félix, matama minene mutazua.
Lokwa na famille na bino botika la ta kozwa grâce à kozwa na chef du quartier te motema nde esalaka nini ezikaka pourquoi parce que yo pozaka na Belgique ozaka na Suède ozaka na France mutabande koteka ba pixa awa surtout ki kokoma nini au président ya pour le moment okito mata yenda za mokonzi toza agressé zwa ki motema mabe na yebakisa mina kindoki tia côté zwa ki motema na yo mabe na yo ebakisa mina kindoki tia à côté. Oh, mokile sangeli Congo, mokile sangeli biso, à cause ya ba richesse, à cause ya bon mengo. Oh Félix a sengate, oh yo sengate, oh nzambe na bolamu na ye, akanise la biso eza lokola nene ya, nzambe na bolingo na ye, akanise la nene ya, lobi na peso mabele minene, azui, apesi nene ya mabele minene. Nzambe na bolamu na akanise li benita, lobi yabe, na peso mabele minene, apesi ye. Ndenge nzamba kanise la Congo apesi biso bomengo otoza nango sikoyo on est agressé basangeli biso ale biso moko pe ba congolais tozomi sangelela biso moko bandeko vous savez na moment ya pasi na moment atanke mokonza mboka na moment oya koza na kimia te mais tanga zo mona mbana ya mboka neti na kini na ngonga oyo bazali boso ya ambassade à France bazo tumba na zana ba image na lobi force à vous nzamba accompagner bino dikina tala toza awa na bi force à vous tous les armes sont permis mokto ganga parce que mokile sangeli biso toza na batute toza kana biso moko to bunda kaka bitumbango ba o ba ko sala émission ba sala émission ba o ba ko sala ba ko kende marche ba kende marche. Force à vous. Mais, ozotala patrie, bandeko nanga. Bandeko. Tozana mboka mibale te to aka na Congo ya biso. On n'a pas deux pays. On n'a pas deux pays. Moi qui vous parle, ça fait. N'a passé. Non, plus de la moitié ya vinanga na Suède. En aucun jour je pouvais croire que non, j'allais peut-être aimer l'Afrique ou aimer mon pays. Vous savez qu'est-ce qui m'a poussé à aimer mon pays? Malgré tout, malgré j'ai contribué à mboka wana ba taxi ba impôt makambo belé. Ya. Oh, ça il faut pas, tu te retrouves dans quelque part. Tu viens d'où? Va combien de fois? Ozonga bouya question wana je vous dis na zoangwata combien de fois? Ato lingo bosana. Bazo yebisoka que ma chérie tu es étrangère. Tu viens d'où? Tu viens de quel pays? Ah! Nalbinde boye. Ok, d'accord. Donc, au tika la ko accepter nga na mboka na binote, je suis congolaise. Donc, même attendre à changer de nationalité, na ko tika la kanango. C'est pour cela, j'aime mon pays. J'aime mon pays. Guerre yoto bunda e bandi lelote. Guerre tozo bunda e bandi lelote. Ce qui te komi c'est ka to komi wana atoko linga ko yoka vérité te eza pourquoi parce que Tshisekedi akangi moi robinet. Akangi robinet. Oh bango bande ko se servir nde balingaki. Yango wana toze sika tozali. Na moment ya Kabila kimi ezalaki pourquoi parce que il se servait yo ya ko finga awa. Okenda Goma. Ozala na este ya mboka. Ozala na Bukavu. Okenda Kisangani. Moi qui vous parle. Na fanda na este ya mboka. Plus de 2 ans. Oromona nde ba camion ya minene. Na ba bashi ba zipa. Chaque jour ebimaka. Ezo bimezo kende chaque jour. Mais maintenant ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Mon konza mboka lui boza na besoin ba matériel. Photo solo là. Photo solo là 50-50. C'est là. C'est là quelque part. Certes, azo sala nyoso tout nzala makamboze belé. Oui, mais la souveraineté ya mboka ya onde est important. To zala no biso moko, to tira no biso moko na lopango, comme ça to yeba ndenge ni to sala ona sim. Comme ça to yeba ndenge ni to sala ona sima. On est en guerre. Tu ne peux pas te réjouir. Oko sepe na mawe ya mboka note. Même ata nzambe na likolo ako sepela te. Osoko za mwana nzambe tanga histoire ya Bible. Tanga histoire ya Bible. O mona. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne peux pas.
Au fond de zo sepela. Tala ba wazalendo, ba sundoli biloko na bango et tout, ya. Tu n'es pas enseigné. Tu comprends pas que ba sangeli biso. Hein? Bazo sala kaka banini, nous ordonnons au Paul Kagame de retirer ses troupes le plus vite que possible. Ya. Pourquoi sanctions aux alatés? Sanctions sévères. Parce que Bangonde va pousser Kagame. Bangonde va pousser Kagame. Bangonde va pousser Kagame bandeko. Politique est ça le quoi? Tango lamba rabi totote. Politique est ça tango lamba rabi totote. Au fin de talobi Seigneur. Il y a la biso ba Congolais, on n'a pas la sorcellerie, on a la sorcellerie. On a la sorcellerie. C'est ce qui nous anime là, c'est la sorcellerie. Parce que je n'arrive pas à comprendre que moto ko CP là. Na malheur ya mboka na ye. Oye po fongoli caméra, ozo pesa batum. Ba politicien na biso, ba politicien bazoko sa biso, ba politicien mi. Est-ce que c'est le moment de parler de ba politicien? Est-ce que c'est le moment? C'est ça que tu as à dire aux Congolais pendant que nous sommes agressés. Au lieu de faire quoi? D'encourager ceux qui sont à la front. Toi, tu viens nous dire, bah, politiciens, bah, zongisi we basali boy. Ya, tira kindokiko. Bah, abonné, bah, zomona. Bah, mona makambo sala. Ato décida qu'on koufa na poto. Mais bato yo, bah, ne sira okende te, bah, na moya okoma na poto, te, bah, vivre na kimia. Oh, sala ne ya mutema mabe. C'est pas le moment. Ce n'est pas le moment où on est mal gouverné. Attends, mal gouverné. Torobunda na yango. Tolali to lamuki basangeli biso. Tolali to lamuki mutabata myo alekio na mayele. Balali balamuki papa. Yo kasi bakota kana mboka ndenge ni. Bata mitema mabe lokola bino. Yo ozo sepelande Rwandais aza ko agresser Congolais. Ozo sepelande Rwanda koti na mboka. Ndenge moka na goma wana batamitema mabe lokola yo bangonde ba obomba minduki ya benemi bangonde bazo bomba bananga wana yebi ke nanga yaki nanga zaboye batamitema mabe lokola bino nanga c'est Kagame. Toi qui crois que non ce qui nanga ya longoli Félix na nini yaya a omemela biso ka pasi ya koleka. O kanza kimia ozala kimia te. Wow. O peuple andenge ni. Peuple andenge nini oyo, peuple oyo. Peuple andenge nini bazo sepela mboka na bango ezo kende. Parce que ya fandi na poto. Peuple andenge ni. Peuple andenge ni. Ata yoza na poto kasi. Tika bato ba na Congo ba vivre na kimia. Oh. Le farde c'est tout na sima na bino. Bo kende bo beta. Hey. Hey. Mboka Congo tunda bomengo. Si on est combattu. Quand on est patriote, parce que moi, mon père fut patriote. Nous, on nous a appris la politique pendant qu'on était des gamines. Ok? Journal Elima, on a appris à faire la lecture dans le journal Elima pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Kibasa Maliba, Ngunza Karlibo, nanani. Donc, ngadi kina nazalaka patriote. Koyela nga buzobate. Atana lingi mokonza mboka te. Mais je suis congolaise et je le resterai. Nako sepela jamais que gome kwea. Non. Parce que nanga wana obozo kumisa nanga afanda kina bokonzi.
asalaki pe tangu asepeli te par rapport à ça na ba carrière minière na ye minier pardon bakangi yango parce que bazosala balingi kofuta bempo te asimbi munduki ake ko rejoindre ba M23 ale muta bongo ngana na sala na soutenir il faut ali boma ko bakisama na mwa kindoki faut ali bomo bakisi na mwa kindoki ko soutenir mutu loko ananga awutaki wapi akomi rebelle pourquoi parce que bakangi basaisir banini carrière minière na ye nde akei alati manduki ale lokwa yoza mwana mboka batie liboso ba Rwanda na sima faut ali boma ka liboma te memo ndamba kindoki pona ko soutenir nanga un vrai patriote bino bato ba leader de l'opinion ce n'est pas les moments yako talisa mboka bazo yiba mbongo mboka bazo sala boye non un vrai patriote na moment oyo opesaka force na moment oyo to simbana to sala nini ba wazalendo bazawana o lancer muto azana Goma so boyebi muto aza sérieux oyo akoki ko ravitailler bo bate gouvernement ezali ya gouvernement Ukraine ezali mais ba Ukrainien bango na ba mboka nyoso tout bazo contribuer ba mbongo pona ko yamba ba réfugiés bazo ko huta par-ci par-là bazo tindaka ba mbongo c'est ça bozaka wana pour empêcher soi-disant combattant ozo sepela na moment oyo mais il faut ala zoba. C'est pour cela que je suis désolé. Parce qu'un vrai combattant, un vrai combattant de l'histoire ne pouvait jamais se réjouir que Mboka neje kwa yazo sepela. Bino ba combattant commercialisé, ba combattant boya ko finga na sese bozo lia mbongo. Ba combattant ya ko mise galerie, ba combattant ba théâtre. Bandeko, je suis désolé, mais na fandi natali na lobité. Congolais na sorcellerie. Nous sommes agressés, pas seulement par les Rwandais. Non, basangeli biso. Pourquoi bitumbe kende kakesika bomengo ezali? Pourquoi bitumbe zaka na est? Yaya, yoso kenda est amboka. Omona or, omona diamant. Yaya. Tout na bateau ba mona yango na misu. C'est là où tu vas comprendre que yango guerre ezalaka na est ya mboka. Yaya, omona ba ono ba tota manyema bazo puka. Bazo chimola or. Omona penda couche, penda nemso couche ya plus de 1 mètre. Bo omona différence ezo ngenga. Ba bengo ya kotala oyo moni o eza or. Yaya, babandi ko zwa yango. Bazo zwa yango bazo longola yango na mabele donc euti na se ya mabele olobi mboko oyo bongo matière première yaya ozana likanisite tu n'as pas l'idée omona te yango wana moi le jour j'ai vu tant que fanda qui na est pendant 2 ans c'est là où j'ai compris na lobi yango guerre ya Congo ezalaka kaka awa na est parce que bon mengo mingi ya mboka na biso Congo ekita ba parti oyo yango wana on est agressé yango wana ba présidence ya ba mindele yaya omona Kinshasa mindele bazala mingi te botuna na province bokende na Goma omona ke sika business betamaka et sika or diamant ba cuivre ba colbat et betamaka tala mindele bele na Kisangani batera mapangu bo somba oh se retrouver papa yo mundele what you are doing here I'm from USA you from USA what you doing here Kongola linko somba esika kaka na ville bino suko boya kokota na bazamba boy o sala nini awa o kaka américain moka zalakawa anglais moka zalakawa français moko biza yawe ezande boy donc ozo comprendre que te mukie bato bazo fanda bazo s'imposer pourquoi parce qu'il y a quelque chose à soutirer mais yo mutazua na famille na bino ozata na chef de quartier te na famille na bino bozata na chef de quartier te so kanisi ndola mukaka ya ata nanga ye akomi président so koza ndeko note oliambonga nanga te nde nzamba sala ki mokili na ye eza na bato bakozala bakonzi eza na bato bakozala ba travailler bangamba
yo siko ça la partie ya bangamba ato oteli Félix Motema mabe nanga aye o boketu le la komi président yaya okozwate souwe na yo kaka toza na poto souhaité kaka ke baninga o batikali bazala kimia c'est tout bazala kimia po ekomi ki Motema be bazwango kaka balongola babenga na Félix yo souci na o kaka bazwa Congo po babenga na Félix bakobenga na Félix mais après Congo ekotikala ya ba Rwandais après Congo ekotikala ya ba Rwandais talaka bolali boy bofandi na bino zo yeba te bo sutu ki bandeko to bunda na Nzambe tozo bunda na Nzambe au moins même na RFI soki na France 24 ba pesi mensonge que le Goma est tombé. La ville de Kinshasa, pardon, la ville de Goma est entre le main des rebelles, est entre le main des M23. C'est archi faux. Et tikali ko salemate. Ba koti oui, mais la ville n'est pas tombée. Oh, quand la ville est tombée, quand Mobutu était président, pour vous, les anciens de Sayo comme moi, quand la ville de Kinshasa était tombée, qui se rappelle encore? Qui se rappelle quand la ville de Kinshasa était tombée? Tout le monde qui pendait ba rebelle bazui allait porter parole. Mobutu tout la moussia zaza. C'est ça. Quand la ville est tombée, bon monde a pendé donc ils allaient à aéroport, je crois dans antenne télévision, baroloba. Mais c'était pas le cas. Mais médias occidentaux la ville de Goma est tombée pour créer la panique. Et toi, en tant que fils du pays, tu contribues aussi à créer la panique. L'information oyo yebite, oso partager ma vidéo que tu ne peux pas faire. Vous savez, dans la vie, il faut être patriote. Na vie, il faut que linga mboka na yo, toi na mboka mi balete. Non, mais c'est archi faux. C'est archi faux. Ngabi qui n'a des relations na Goma. Bazo loba penda kete. Mais ça c'est zobeta. Mais bazui Goma ti. Bakati courant. Donc tu as une insécurité. Mais basoda na biso bazo bunda. Bato ba sur place. Bazo komisa FARDC. Ba Rwandais wana bazana ba minduki ya somo mais tozo bunda na Nzambe tozo bunda na bato nyoso tu batika biso tozo bunda malgré on est agressé chez tout le monde mais tozo bunda na Nzambe tozo bunda na je ne sais pas ceux to rolowana ba koko na banane tozo bunda si c'était pas le cas mais Congo wana Goma na bazwango kala mais bazwango kala au moni sabotage on est tellement infiltré batamite mabe lokola bino baza na tête opération abunja tabitumba ta déposé atiki ba jeune bango moko ba yungana combien de chefs de division na guerre ba déposé pourquoi ba yeba ki keteta on a redéposé yo kuna déposé pour ville basala nini ba rebelle ba kota na mboka mais lokwa to bunda na Nzambe malgré ba sali sabotage ya kokima yo mone muto azo diviser bataillon 1 muto azo diviser bataillon 6 hein. Au moins 4 bataillons. Bato bande ko diviser ngo ba déposer pour na ko sala sabotage. Et puis, tant bozo landa ka ba vidéo, botala ba bato yo. Omoni soko moni soda oyo azana guerre. Soda wa lingi mboka na ye azo sala vidéo pour na ko minimiser. Sikoyo bosundoli biso ya ce sont des infiltrés. Omoni na tango a guerre. Il y a la guerre physique, il y a la guerre morale aussi. Congolais, il faut yebelo koana. Il y a la guerre morale. Tu peux être abattu moralement juste au déposer Minduki parce que Minguna banguna bazakoya. Pourquoi? Ba battre yo. Kete ba kotier. Pourtant ba kotité. Et pourtant ba kotité. Quand on est en guerre, la morale compte aussi. En tant que fils du pays, tu ne peux pas contribuer à faire rabaisser la morale ya bato bazako bunda par des vidéos, par des émissions bidons. C'est pas à moi de t'apprendre. Au colite. T'as le basou qui a pembe bimo partout. Na kindokiliko nango. Ce n'est pas à moi de vous apprendre. Hein? Quand on est, y a la soda na guerre. Mais maloba mabe. Tozo liarte.
totondi te na guerre me ya zo na socialia toboyite c'est important mais juste pour faire quoi? Pour saboter. Omoni na armée na biso. Nous sommes infiltrés jusqu'aux dents. Peut-être yo yebite. Est-ce que yebike ba chef ya division ba saboter guerre? Ba déposer mandou qui s'en ba bunda. Mais Dieu merci. Ba o bazalaki na posa ko bunda avant renfort ya. Ba bundi ba tenir. Gome kwete. Ba bundi ba tenir gome kwete. Moi je t'informe. Il y a des chefs de division qui ont saboté. Ils ont déposé. Malgré ba chef ba division, ba déposé Minduki. Mais bana, ba Congolais ba lobi, ata toko kufa, to kufa. Toko bunda bitumba oyo. Ata toko kufa, to kufa, mais toko bunda bitumba oyo. C'est ça. On n'a pas deux pays. Congo eza ya biso. Ceux qui bazo bonisa biso eza pour matama minene ya Félix cité. Eza pour Félix eza tout munene te. Ba obundisa biso pour na bo mengo ya biso. Est-ce que bo yebi ke FARDC eza déjà na village ya nini o ya Rwanda? Est-ce que vous yebi que na Rwanda batu na minute oyo baza rassemblé na école moko y a plus de 500 personnes batiki banda kuna bino boyebi te parce que les Rwandais baza ne loko congolais za nango te. Les Rwandais batika mutakala ya mboka na bango te. Mais soki ezala kaka biso nde bazui mbe héros yo batu musu ba omela champagne. Est-ce que vous yebi que FARDC et Koti déjà Rwanda, boye biango, moi je viens vous informer. Tozo bunda bango ba koti pa na biso pe to koti na village na bango. Est-ce que boye biango, boye bite tellement zalaka motema mabe ou memi motema mabe. Le quoi na famille na bino botika la ta ko chef du quartier te. Oyina ba continuer surtout, ba sala malamu ba sala mabe yo yina kaka. Bah Rwandais, franchement, Dieu ma joie. Rwandais za patriote. Bah lingi mboka na bango. Ata bazo beta bango. Ata bombe kwei na Rwanda. Jamais komona bilili. Ils sont disciplinés. Jamais komona bilili kete bomba Congo kwei awa. Mais kaka basoda bango ba yebi kete mama dikina to tindi ki de bombe pona ko yebisa bango ke biso na bino miso na miso boye boye. Mais jamais komona ngona media. Parce que ba Rwanda ba fouti ba média congolais mingi omona kawa. Dikina na sepela kapenya ndo lobela ka Tshisekedi na sepela ndo finga kae. Oza na PayPal na zanango na tshelo mwa 2000 €. Tango yo moni ke tango na finga Tshisekedi ezo futa tika na continuer ko finga ale mbongo eza ko yaka. Ozali payer na sima ba Rwanda. Omoni mbongo wana soki yo zongisi yango te bana na yo ba kozongisa ka yango. Bana na yo ba kozongisa ka yango. Oh peuple nini oyo? Peuple nini? Ozo sale mission zui ba soda. FARDC ba soda ba kufi na teni. Otie bango na sima. Eza pour démoraliser ou bien pour encourager sorcier que tu es. Ozo sala live. Na bibemba ba soda ndenge ba kwei. Est-ce que c'est le moment? Nous sommes en guerre, nous sommes exactement biso toke ko luka bitumba. Bango kande ba yaka ko bundisa biso. Biso to repoussaka kaka bango. To lali to lamuki ba côté libiso na bitumba. Il faut tout se défendre. Ale tangu yozo la kisa bato ba kufiwana. Ezapo otia bomo ba jeno na Congo na Kinshasa partout bazo linga ba kende ko rejoindre bitumba. Ba yoka somo ou bente basala nini. Ndeko tika ki mutema mabe. Tika ki ndoki oza ko sala. Tika yango. To yebi na biso koza corrompu même na maloba na yo ato linga ko soigner yango mais to yebi na biso ko linga Congo te na linga Tshisekedi te me bande ko nga ba obunda je suis congolais bande ko nga ba obunda bande ko nga ba lali libanda grâce à nani grâce à Nanga na Rwanda na bataillon na ye Nanga Moutazalaki na ba carrière minier ba mabulu ya diama kilikili tango ba saisir ango pazo sala ngona kata magui nda lati sokota lengana kendo na kumisa mutu lokola Nanga boza sir mais est-ce que ça c'est être malade?
Ça, c'est être malade, bandeko. Pour votre information, mboka o soki jinini na Rwanda. Attendez, je vais voir. Vous en attendez na WhatsApp. Vous en attendez na WhatsApp pour naïbi sabino. Boebi jiseni, soki jiseni na Rwanda. Boebi, qu'est-ce qui se passe? Na minicho. Jiseni, soki jiseni, quelque chose comme ça. Excusez-moi pour la prononciation, hein? Merci. Jiseni na Rwanda na minicho yo. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on yébike? Massa c'est obeta makuna. Oyebi ke population ya mboka wana bazaya kokima. Oyebi yango, oyebi te, oyebi bango te pona ni. Parce que Rwanda bombaka bosoto na ye. Rwanda abombaka bosoto na ye. Rwanda ta président na banga zo sala bozo baya ko finga makolone ya mikiete. Ni mulai na ye. Biyo zaka na facilité ko finga mokonza mboka. Oza na facilité ko finga matama Tshisekedi. Est-ce nga depuis na ya na fingi Tshisekedi te. Na solo bakande bino bolu bakazaka matama munene mitu munene. Depuis na ya na fingi président, na fingi ete. Est-ce que oyebi na minicho na jiseni kuna? Na ba Congolo bazala kuna, na ba Rwanda bazala kuna, ba umo tula mwisi ya zaza. Ba komi ba réfugié. Ba se réfugié ba tie bango gouvernement rwandais tie bango na école moko ya munene. Nga nazana information parce que na solo na ba tukuna. Mais nanya ko bete la FARDC maboko. Nanya ko bete la ba soldat na biso maboko kete tout rependa ba sentir guerre. Qui? Personne. Vous êtes là juste pour alimenter leur échec, leur progrès. Amplifier kangote. Vous êtes là pour alimenter l'échec de la FARDC. Échec na bango ndeboye barana ko wolola. Mais ceux qui bazo sala ba progrès, bo beta li solote. Ya yo za suspect. To comprena na biso yo. To comprena bino. To comprena bino. Mais kaka ndeto obunda na nzambe. Imaginez-vous bandeko. Do mona ngaya wa. J'ai des connaissances, j'ai des contacts partout. Numéro nanga WhatsApp en tant que mon pandisango. Et ça public. Même ba sodo bazan na front. Des fois, ba pesa moi coucou, ko pesa sa position. Ba kambi ya ba bataillon, ba sundoli, ba saboter guerre. Donc mutu yemoko par exemple, azana 200 bateaux na simana ye. Imaginez-vous, yo za jeune, au côté musala soda sika. Tango mokonzi na yo, chef wa bataillon a déposé. Akimi, yo ko sala nini? Olinga po kimo longola teni, okota na yo lokola civil. Mais, ba jeune wana ba bundi malgré ba chef ya bataillon pour saboter. Donc, ils allaient qui mission moko bien préparée. Mais nzamba lingite. Ils allaient qui mission moko bien préparée. Bateau bazo kamba bataillon, au moins 4 bataillons ba déposer au bateau bazalaka na frontière. Mais ba jeune ba lobi tabino ba chef ya bataillon boke biso to kobunda. Ba katisi na Kivu ba chef ya bataillon. Yo yebite. Ba katisi na Kivu, mais ba jeune ba lobi biso to kobunda. Soki to kokufa na minduki. Ya. Malgré ba konzio bazo konza. O akoyebi soki ete toke boye. Yo utile msukini, o uti ba Kongo, utile msusu Kasai. O yebi penda plan ya STT. Mais muto ifa guide bino kete, toke nena ngomba, to zala koto ya kimi. Mais ba jeune na biso babite toko bunda. Ba jeune ba lobi nous allons nous battre. Ata bino bo kimi. Yango bo yoka kima sasi. Yango bo yoka kike ba koti. Tango renfort ye. Ba repousser bango. Hein? France 24 réseau peut s'appeler information que Gomez a tombé. Ya, omoninga. Natalaka, ngana ndimaka nanga information ya occidentaux te. Baza balokuta, ils sont là pour manipuler, pour affaiblir le peuple congolais. Gomez tigala iko koyate, ba rebelle ba kotaki na kati ya ville oui. Ba kotaki. Et puis na ba image ya kala, ba bimiseli bino ba image ya kala ozo yeba tate soki eza na Goma soki wapi, mbala moko boyetu. Ya,
ozalaka paniqué te. Au monde France 24, au RFI, yaya, et ils sont derrière les Rwandais. Parce que la France n'a pas la richesse. Au monde France ne commis pas. Depuis ba pays africain ba kangi ba robinet. Donc mboka o etikali o ba linga ba zoba biso ezaka biso na Congo kuna. Tala ba pays africain. Otali na Côte d'Ivoire, otali na Sénégal, kuna penza marche. Ba bengani bango. Parce que aussi longtemps bango baza wana. Et l'oka malongo ezati. Ça prend du temps. Guerre, ça fait plus de 20 ans que nous sommes en guerre. Hein? On ne peut pas se réveiller un bon matin car makambo sili. Non, il faut to bunda. Il faut to bunda. Il faut to bunda. Si tu aimes ton pays, tu ne peux pas réjouir. Oko sepelate. Na pas mboka. Nanga c'est Rwanda. Yoko sepela nanga. Nanga a commis rebelle, ça fait combien des années? Ça fait combien de mois? Oh, nanga yoko apparaître. Avant apparaître, azalaki na gouvernement. Hein? Tango banini ba carrière minière na ye, ba carrière minière na ye bande ko sala. Yo yebaki nanga. Yo yebika ke nanga oya proclamaka nini élection. Quand tout allait bien, tango ba confisquer ba carrière minière, donc Congo ngezaka ya ye. Nde aye alati manduki a rejoindre M23. Non? Rwanda bazama kasi na propagande internet. Bazama kasi na ko divulguer ba fausse information. Bazama kasi. Ya na minute na kini, na minute yo marche. Oh, marche. Il faut to ganga. Nde tozo continuer ko ganga liboso zaleka les M23 non. Mais na soko yoki bango na ba information na bango bazolo bakeno. Le M23 soutenu par les Rwandais. Les M23 soutenus par les Rwandais. Oui, on est en guerre avec les Rwandais. Pas avec les M23, oh, c'est entre Congolais. C'est entre Congolais comment ça? C'est pas entre Congolais. Il y a des Congolais, oui, dans la rébellion, dans des rebelles. Parmi les rebelles, il y a des Congolais. Mais les gens qui sont derrière, les gros boss là, c'est les Rwandais et l'Occidentaux. Ngoma kweito te. Ya, panique on a goma bazwaki na Rwanda pe ba na panique. Ezalaka bongo ya oningi singa na oningiso. Yanga na mwana mutete la. Ata na problème là ndeko nango sali faut pour côté libiso na lopango ya to ko s'en charger na yo. Le roi tu na guerre. Je ne peux pas venir que non, pas politicien non, je ne viendrai pas parler des politiciens. Je viendrai parler de l'ennemi et l'ennemi c'est qui? C'est les Rwandais et les M23. C'est quoi ça? Moi, je ne viens pas parler de la politique. Oh, nani, comment il s'appelle encore? Oh, nani, comment nani, mobile ya Amida Oyo. Hein? Ayiba Kimbongo, ma politicien, Bolinga Koyiba, Bokino Kobunda. Non! Il faut avoir un mental de guerrier. Quand on est guerrier ou guerrière, ce n'est pas le moment d'en parler. Ayiba Kimbongo, oui. To kanya na minute, toi, na guerre. Toi, na guerre, to beta maboko pour faire des sécurités. Moussala bo sala to moni yango. Musala bo sala bo tomoni yango ba zubino na pied levé bande ko muto abatami bino leki bino mayele na goma batami te mabe lokola yo lingi mboke kende bangonde ba obomba minduki bangonde ba obomba banguna ba okota malembe ba soda Rwanda ba koti malembe tant ba moni ke ba komi mo ebele ali ba bandi attaque malgré ba zubiso na pied levé. Na ba konja bataillon corrompu, ba infiltré, ba ebikete, biso to bundate, to ko céder à l'époque ba kota bazwa na facilité, mais ba jeune congolais, makile gangi, bi jamais, bobo mana biso va bozwa Goma. De bomoni, ba le kan aéroport ya Goma ba lo ba ke nu ngai nanga. Ba le kan aéroport ya wana yana ngoma ya moto tumbaka safu musique sakilambati. E ma ya moto. Wana eza maya moto. Eziki etebeli sa safu ekobeli sa pe safu bien soko tiepe na moto ziki oui. Bandeko na biso musu bakufi. C'est la guerre. Na guerre makile fo tanga. Mawa fo ezandenga mais la liberté ça s'achète. Et somba makana makila et somba makana makambo ebele. Eza maya moto ebeli si safu metumbi elambate. Alo ba peke Goma est tombé. Goma est tombé.
Bochango kuta genou te. Botindi kiango kaka mukie me tala botala ba occidentaux nous venons d'apprendre que non la ville de Goma est entre les mains des M23. Ah nabengi allô nabengi fulani téléphone ezoleka te nabengi enteli téléphone ezoleka te na lobi nzamba lolo nabenga ah mama tozoyamba ba boye kuti natikali kaka na denze te ezokangama nango te bakoteli biso na bitumba me mboka ya Goma eza tombe te ata nkana omoninga oh ata babengo nini oya États-Unis kuna elobi o France 24 elobi aussi longtemps na sololi na soda ya FARDC o aza sur place ayebisinga mama bakoteli biso na bitumba me mboka ekoyi te ya na koyoka soda ayebisinga ke bakoteli biso na bitumba mboka ekoyi te tozo repousser bango na oyoka ye nakoyoka ye. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt au constater. Mais ba français, ba américain, oh ba belge, ba zawana pour le ko démoraliser. Ba osa la guerre numérique. Ya onde ba benga la guerre numérique. Moi yabo ki ndoko bundeza te tango ki déjà ke si ba koti. To ki ndoko bunda ndenge ni alembala mo bo affaibli, bo lembi. Bo moni histoire ya Bible ya David na Goliath. De Goliath abunda bitumba, abunda guerre, panda bambula, c'est un guerrier, yaya. Naba mibali ya mbinga bazala kia na mwae ba meka. Ezate. Mais David a outa ki nezamba. Tango bazo kumisa Goliath ki abunda guerre, c'est un guerrier. Ayoka ki angote. Ayi, nani, ngana osigné. C'est comme ça. Yango zo mona guerre ozo salimeza guerre numérique ba yebike na moment ya guerre ba recruta ka ba jeune yo tango koyoka ke guerre c'est quoi yo olingate ndeko na kende okolingate c'est ça zala patriote zala patriote linga mboka na yo. Toza na ngomi balete, toza kana mboka moko ezali Congo. Oza na États-Unis, oza na Belgique, oza na Suède, oza na Angleterre, oza na partout. Wana ya mboka ya batu. Hein? Wana eza ba mboka ya batu, ba Charles de Gaulle ba bunda po français à la France wana. Hein? Ba guerre soko tangi histoire, même ya Suède il s'est battu. Basi, ba tikalaki ko banda ko sala bitu, ko sala ba minduki. Na deuxième guerre mondiale, ils sont battus pour leur pays. Oh, bisoto comment koya kodonda mbonga bana et tout. Il y a des gens qui ont versé leur sang à cause ya mbonga bana ozwaka lelo. Iso to wana mboka msute, ata to vivre bonheur ya Congo te, ata ba koko na bana oyo to kobota bana ya bana biso, ba mona ke non Congo. Ba boti na biso ba bundaka. Congo koko na ngadi kina afongola ka life pona ko pesa. FARDC nini. Na partager pour ici ka bazana ba bana ba téléphone bo sala musala vous êtes plus fort que les soldats américains, vous êtes plus fort que l'armée du monde. Il y a pas de comme vous FARDC, il y a pas de comme vous malgré des circonstances, malgré vos salaires, malgré vous êtes enfamés, mais vous vous êtes défendus jusqu'au bout. Ah, boka mataba bizu bozo bi pepe. Ceux qui na bala kite na ngana ko moi si na bino nyoso kuna n'importe quoi nga. Bozo ba bizu. Bozo ba bizu. Y a pas de comme vous. Y a pas de comme vous. Bozo fanda na ba condition o nzamba yebi kaka. Bozo li alem sou biscuit. Mais bo wana fort. Non, vous êtes très fort. Mobala yema longate pendant 2-3 jours mazo kumba kilo azo mema manduki azo mema ba munitions. Y a pas de comme vous. Vous êtes des hommes forts. L'armée le plus puissant du monde, c'est vous la FARDC. Loko na bino bozate basoda Rwanda wana nyoso so bakoti bazwi nzala bazongi sima. Bino bobunda kana nzala bozo bunda bozo zela biloko ya bozo bunda bozo mema ba munition bozo mema ba kilo libumu nzala bi mama to mema ka kilo libumu nzala pona mboka mutalia malonga te ba biscuit kaka mazo tombola kilo eleki parce que ba na besoin ya ko déplacer na ba minduki na bango na ba munition. Allez bato bongo nde boya ko seka na réseaux sociaux. Que Dieu vous maudisse.
Ce n'est pas pour rien Nzambana Sala qui est tout en RDC. Il n'y a pas de comme vous. Bravo à vous. Bravo. On vous a surpris. Malgré les sabotages. Malgré tout. Oba Konja bataillon les Rwandais. Basundo le combat. Mais vous vous êtes battus. La ville n'a pas tombé. N'importe quoi. Totalement nzembo oyo. Oyo la musakanini oyo. Oyo pesaka bango courage. À vous. Nateli bino nzembo bolingaka. Bandeko, omona bato yo. Bato baza kuna na bitumba bazo bunda mona muta fongoli kamera pona koloba kete. Bafuta bango malamu te. Bazo kende kokufa pamba. Ya. C'est pour encourager ndeko nazo yebisa o guerre tozo sala. Eza guerre numérique aussi. Eza na guerre ekoti réseaux sociaux. Soko kesika bongo za mwana mboko mona muta zo beta côté signaler kaka. Bada ko signaler vidéo. Signaler vidéo. Signaler vidéo. La mano bonjour. Signalez vidéo. Oh! Non. Bande Konanga. Je suis désolée, mais j'étais obligée. En tant que patriote, en tant que congolaise du père et de mère et de coco. Même si vous êtes congolais du père et de mère, il y a un gars et de coco. Et de coco. Donc, coco Congo. Coca Mwasi. Coca Mobile. Aboti mwana, bangwazali papa na biso. Aboti mwana, bangwazali maman. Donc, je suis congolaise du père et de mère et de coco. Donc, c'est à le niveau. T'as le niveau. Ils ont raté, Bandeko. On n'a pas de pays. Nous devons apprendre à aimer le Congo. Même si tu n'aimes pas le président. Mais le président ne va pas rester éternellement. On a eu Mobutu qui a fait plus de 30 quelques des années. Je ne pense pas qu'il y aura un président qui fera autant des années que le défunt. Ou l'ex-président. N'habite ce trop bien l'ex-président. Non, parce qu'il n'était plus président avant qu'il meure. Donc, il est l'ex-président. Je ne pense pas qu'il y aura un président qui fera autant des années que Mobutu. Mais il a fini par quitter le Congo. Il a fini par ne plus être là aujourd'hui. Même si tu n'aimes pas le président Tshisekedi. Même s'il reste là pendant 10, 20 ans. Il n'amènera pas le Congo avec lui. Soit à Kokufa, soit à Kolongana Bokondi. Ce que ceux qui osent mutu et salaka, à tout lingi présidente, dans le moment de guerre, on doit s'aligner, nous tous nous devons être derrière lui pour faire quoi? Pour le soutenir moralement, mentalement et soutenir nos voyants héros. C'est ça être patriote. Mais moi j'ai vraiment la flemme, naïbité ceux qui m'ont la flemme dans le kochango wapi, dans le kochango kaka. De voir que quelqu'un qui s'appelle combattant et il se met pour se réjouir parce que Goma est tombé. Non, tu n'es pas combattant. Tu n'es pas combattant. Je suis désolée. Tu n'es pas combattant. Un combattant. N'est pas Charles de Gaulle. Un combattant. Hein? N'est pas Mamadou. Un combattant bisoto yebi penja ba lumumba wa ndimi ko kufa pona mboka na ye azui penja courage biso ba tout mundi tozala na complexe a mindele mais ya telema penja pona ko yebisa bato ke likambo ezabo ne peut pas agir net mino bo agisaka. Ce n'est pas le moment de venir dire que non, le gouvernement non, c'est pas le moment. Et ça le quoi ba yeko bundi sabino na kati lopango. Il faut beau se défendre. Après, ceux qui ne connaissent pas qui n'a tort, bon, repère ça y conseil. Mais tant que déjà mouta à s'hazarder, à côté libino na kati ya lopango, à manquer qu'un président, à manquer tous les Congolais. Ba yoko bundi sa ne connaissent pas na kati ya lopango. Ba manquer qu'un mouto ba yoko bundi sa te ba banquer bino nyo surtout ba na famille wana. Donc vous devez défendre l'honneur de votre famille. C'est comme ça aussi. Donc ba yeko agresser biso, ba onde ba attaquer biso. Ils attaquent pas seulement le monsieur
monsieur le président. Ils attaquent nous les Congolais aussi. Donc, en tant que Congolais, na ko telema bande konangai, na ko lebe la bino, pour comprendre que non, on est abattu, on est combattu. Bah, sangeli biso, on est agressé. C'est pas seulement les Rwandais. Et il y a les Occidentaux derrière les Rwandais. Il y a les Américains derrière les Rwandais. Vous savez pourquoi? C'est à cause de nos richesses. Yo le cause agano, tijingi, le cause ake nyinya, oza muta haine, muta keto. Le cause zoate na vie. Le cause na famille na bino bozata na chef du quartier te. Yaya, atati seke da longwe. Kabila tanga fandaki, bande kone ba sepelaki na bokonzi na ye. Avant Kabila, ba mama Sifa bazalaki wana tango Kabila le père. Na tango ya Mobutu, ba ope ba sepelaki na bozalisi ya bokonzi ne bazali. Soko zande kwa nanga te. Soko zande kwa wili te, ata wili akomi mokonzi, ata nanga komi mokonzi, kolia na ote. Donc pona yebi soka katika motema mabe, po motema mabe, eko komi se longi mabe, eko motema mabe komo pese motema mabe ebele, bondela nde nzambe, asalo ngolu, o loko tata diamana poto. Po sepela. Po motema mabe okoma na ngo wana, ozomona ke Congo eza ya Félix, Félix aza Congo. Loko lingaka Félix ite, donc bazo na bango Goma, si s'agit ba ko boma ba Congo, le ba boma ba boto la Goma. Ça c'est pas la sorcellerie, mais c'est la sorcellerie qui t'anime. Ça c'est la sorcellerie. Baninga ba obunda. Tu ne peux pas les encourager. Bazo bunda. Oui, maman. Maman dit, ça fait 2 jours, tu lié malamte. Mais tu tombes la kilo. Non, le bobo a mi bali. Ça fait 2 jours, tu lié malamte. Tu surtout qui? J'ai même des larmes aux yeux. Parce que biso pourquoi? Parce que ba Congolais peka ya mite mama be maman. Bayambaka banguna na bandako na bango babombaka bango bazo bomba minduki na bango ba Kongola mitema mabe baza ko aider banguna ba s'installer na mboka Goma to surtout qui ba côté les biso na bitumba. Ça fait 2 jours n'allez malonga te mais faut to tombola kilo na tuni kilo anini abi kasi ba munition kasi tant to déplacer to kimaka na basaki wana na ba minduki na ba bengoni babal. Bongo kokima maboko pamba. Et si la kati, il faut charger. Toujours kima, na kilo, na bi courage. Courage oboza na mwana nzamba accompagner bina bi mama. Nde to longa bitumba oyo. To bunda na nzambe. So les aki nzambe te. Toza même na minduka malonga te. Mais banguno tozo bunda nango. Bazana ba arme. Oyo. Ya ba dernière. Muni modèle dernière. Neti no ba neti iPhone 15. Oh, munike uti ko bima sika, oh, bango ba nango. Mais malgré ça, to bengani bango na Goma. Malgré ça, to landi bango, ba kimi, puis to koti, na ngambo ya Rwanda. Allez, attaquez-moi. Je peux que les encourager. Je peux pas venir les décourager. Je ne peux pas. Oh, bien, toza mutema mabe, na oloko ozwa, toza kamutema mabe. Micha, na place à baninga. Bolingwa Congo. Et ça là que malgré 2 jours ali malonga te a obundi sa bango ba olanda bango ba mema kilo bandeko minduke pezaka ba balle pe pezaka ba grenade wana pe pezaka. Imaginez-vous que na batu moko ba memarango azo kima mena kata saki bazo kima na minduke bazo kima na ba cartouche. Comment na ko ya ko applaudir pour na bango te na isa bango ke baza ba vaillant. C'est l'armée le plus fort du monde. Il y a pas de que eux. Malgré des conditions, mais ba obunda ba okimi sa monguna. Ba na ba condition ba merke ba bunda kaza ngote. Ba na ba condition oyo. Ba M23 ba obunda te. Et ils n'ont pas toutes ces conditions là, mais malgré ça, ba zo tenir. Moi je fais que les réclamer. Moi mi bali. Oza vraiment mi bali. Oza mi bali. Goma et Koité. Goma et Koité. Bisonde na minito yo. To komi ko po chasser ba Rwandais. Ville na bango soki JC bozanata na WhatsApp. Oui maman to sana JC soki JC vi a soki si JC ziboy. Baza wana. Babita mboka wana tout la mwisi azaza. C'est ça.
ba Rwandais pe nde ba koteli biso na Goma FARDC pe koteli bango kuna na JCV bon nde zalaka match eke 1-1 malgré biso to bunda na mokili mobimba na ba congolais musu pe bazo bundisa pe ba congolais eza problème te soki mboka oyo nzamba pesa ki biso to kolonga yango to zwa mboka mutu te to kenda olinga ko sa comparer mboka ya bato te biso to défendra ka ko eza mabeye na biso sur ce na lingi bino trop c'était la vôtre Dikina. C'est l'amour de mon pays qui me fait parler. C'est l'amour de mon pays qui me fait peut-être déplacer, de parler des mots déplacés. C'est l'amour de mon pays. En tant que patriote, je ne peux pas avaler le voir des gens se réjouissent parce que le Goma est tombé. En tant que patriote, je puis crier quand j'ai écouté la France 24 qui dit, qui nous a appris hier que la ville de Goma était tombée. Comment tu peux dire que la ville de Goma est tombée? Chaîne à mon nez, le France 24, il y a divulguer le quota. Boibi pour nani, balinga ba créer panique. Boibi pourquoi? Balinga ba déstabiliser ba soda na biso. Mais le cas ba soda na biso ba déterminer que moka na bango muta simba yangote. Malgré propagande ou ça mis sur les réseaux sociaux, ba tenir tête na bango o ba bengani monguna pe ba côté li bango kuna nanda.